Saratola TV. Pasteur Marcelo est juste incompris et il a été maladroit. Dans la mesure où, comme on est local à l'ingaka ici qu'à buzz va sortir ma propos du contexte. L'erreur du pasteur Marcelo est qu'à capoter papa et King Kester. Mais dans ma vision sur le lobby il y a solo. Saratola TV. Les compagnes. Eza mutu oyo babali légalement te po kuna ba ma mariage civil ni mariage coutumier te kuna ba reconsidérer mutu sa femme lokola mutu bobala ni na ye légalement ba ndimine ba lobi azwa ki ta ya OK bala légalement te ndo moni mundela komi sa compagne ya somo eza que tant le parisien comme ko ça la liste ya ba avoir ou ça li total à 2 millions to bete ya lisolo 30 000 ya boy beba héros hein 30 000 yaboy 30 000 yaboy babi ba sapato ya pasteur Charles Bameko 130 000 $. À lobi na bango c'est son péché mignon. Saratola TV. Ni si bomono lingala facile bomono ngo page ni actualité people awa oui, soki 100% polémique soki ba mono ngo ba page na biso ezala so comédie au PC matière à publier. Ça qu'on vérifie. Biso bozaka soki biso na poto makambo sa makabongo te keba na poto osaka na tele les parisiens comme besoin information na nini na ba détail yo ba pesi wana heureusement que bimi kuna tant biso to bande ko loba to koma ki ba enfant maudit pasteur Charles azwa micro ya oloba ba pekisi ko loba ana sous contrôle judiciaire ba pekisi ko loba à côté à l'issue te ti procès na janvier ensemble en janvier, moi je suis ensemble comme receleur. Ah oui. Saratola TV. Yesu Kristo azali koya na etu mutasala nzembo oyo apensaka na nini tia banda ko sala nzembo oyo bandeko bokolanda biso partout dans le monde na demeure officielle na Saratola télévision. En tout cas, l'actualité nous oblige de faire cette analyse ce soir parce que mission oyo sala mana pourquoi parce que zo senga to lobela yango scandale pastoral na ebité so ezalaka na dictionnaire vraiment so scandale pastoral ezalaka bo chango bongo likambo nini na basali na nzambe na bawei pona nini à chaque fois ba pasteur ba yaka ko rendre ba compte na bango likolo ya cher critique likolo ya cher ba droit de réponse likolo ya cher et tumbelo wana ezalaka ya nzambe to e koma place ya ko rendre ba compte. Est-ce que pasteur a koko critiqué mon way? Point d'interrogation. To ko analyser ensemble na maman de mère Nyangi officielle
Tout ça est sur les plateaux. Et puis, na bonne sanité, affaire, il y a 2 millions d'euros. Pasteur Charles Bameko. Pasteur Charles Boketu. Nakati Boketu ezalaka moko meto na ba mi balé déjà. Alias Bameko nom de scène. Likambo nini na basai na Nzambe. Bandimi bako pesa mbongo matin midi soir bako yeba mbongo ekokota pona ba veuve na ba orphelin. Kasi mbongo wane koma kosomba ba Weston. Mbongo wane koma kosomba ba saka Gucci ya mama mami. Pourquoi bandimi lelo bazana kati ya ignorance? Ba comme ici ba pasteur le quoi banzambe, ba comme ici ba pasteur ba millionnaire, mais la majorité à ba chrétien baza ba pauvre. Partagez cette émission. Demer Nyangi, bonsoir. Bonsoir Sarah Tola, bonsoir Sarah Tola TV Mobimba, babona Sarah Tola, bonsoir bandi wa Demer officiel. Bino nyonso bolinga biso bolanda biso. Sarah bandi live nande moi kala. Biso toko tele manangui. En tout cas, ils ont un na ba culte. Vraiment et ça linga bien nostalgie wana, mais surtout ba sujet doit aborder les lots. C'est très sensible. Passe la communauté na biso. Ouais. Bonne santé, bonne Moussala déjà premièrement félicitations. En tout cas nako se permettre au lobake ozana yomoko. Plateau pnda ya boy, ya confort ya boy, le rôle la chaîne à télévision plus que ma chaîne est belle. Félicitations. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci na manigonion sopé toujours travailler na baona dabawa. Et objectif na monsieur Zaki to ya osala ba clash, ba polémique ezaki to évoluer et to za na ba vision et ba nozanga ba moyen. Tant opportunité pesa mi to saisir to bundi malé mbeti bino ko boyaki ezaki na chantier oui, ça va ouais. Ezaka na na formaté sans forme. Vraiment nan kutu ba chaya ta peinture te ezaki benda. Merci beaucoup na bato ba croire na biso et puis merci non parce que dès aux arabes bandi manaraté ezara difficile mutu baninga mususu basale loko basale loko bien mais yo quand même ozo ko apprécier. Non, félicitations. Jusque là na moni na chaîne YouTube monté et sali plateau penza ya modèle à boy. Plateau ya modèle à boy vraiment c'est à féliciter na Dab Production Mobimba. On espère que nous suspect va reprendre l'ambition surtout Lukato ça l'environnement moi il y a bien paix et puis que l'autre comme on internet au moins comédie bon na star maleki na émission moi boy na condition ba yambeli na muto yambie aujourd'hui tout na aleki andengeni des fois moi beaucoup tourner na basa banzete et tout c'est vraiment difficile on peut pas mon aka que bilo tout ça là que ça à peu près so peut to comme la environnement bien net yo za na ville kuna za na gomé na bureau na mutu quand même aïe à centre ville à côté pe dans endroit moro bien climatisé accueillant ba Vincent Chilus ba c'est ba plateau Franck Stema et tout Alain les pareil on a modernisé en fait vraiment to comme au test au moins sens na YouTube ango quoi ba mona soka na kata médiocrité ba mona pe que toi na souci moi différence ces alliés to sunga bino na ni bo comprendre ce que toi na ba vision ba projet ça projet te bo moni so que to zala na ba projet o to lingande to concrétiser moyen zanga biso alors so za na mbongo no zanga sika opesa le roi to fait ça non fi au finga lenga muto na lingara mingi bo pesa biso to ça projet za concret zabe pas au pambo la bino donc voilà merci beaucoup de mère excusez elle c'est un peu grippé OK de mère scandale ba pasteur et utai kobimawa je pense que ngana to zo itan ça analyse té tolala tolamuka un bon matin ngala tinga mona ki un bon matin parce que na mona ki on atongo pasteur Marcelo azo Théa, mais à lui, par exemple, il y a des grands artistes, oh, bah, Koufa, Batika, ba famille, on a ba choc, Batika, ba fanatique, on a ba choc. Papa Wemba, que son âme repose en paix, et puis King Kester Emenea, Kozwa Bango comme exemple parmi bateaux, ba détruire éducation, topé, ba détruire masse, jeunesse. Azwaki bangomi balé loko là-bas exemple et na habité analyse nini yo penzo ko sala étant humain comment on a que papa Wemba ki papa na yo King Kester grand frère na topé mobali na o ngoya mbondeni bon
ngai ce n'est pas parce que Moutazaki papa nanga to grand frère nanga a sala que le moko ils ont un impact négatif il faut qu'on m'a blanchi automatiquement ça n'a rien à voir au moni congolais tant toyokara to pona parti arranger abiso yango mona na comme un système à live na osala na ti élément na yoki parti ndambu to lobeli to yoki o mutalobi et puis to lobeli pour que ezate que baloba qui te comprenait. Pasteur Marcelo alobi Dieu lui a parlé. Pasteur Nzamebe baloba Dieu lui a parlé. Qui peut confirmer la véracité de sa vision à part Yemoko? Tant que Dieu a parlé qui est un indengeni so sotoza qui te to donc to ko tiango pe doute tout peu comme to ndima parce que c'est la parole de Dieu. Mais alobi que sa famille que leur famille me pardonne, sauf que sa famille me pardonne. Je ne parle pas de l'homme, mais de l'esprit. Déjà, pasteur Marcelo, pardon, auto, senga ya pesa lelo. A senga ki on est bandeli ya koluba mamwanga lu. A senga ki famille à papa ouais m'a déjà pardon, a présenté déjà des excuses. Après lobi lisusu, a obeta lisolo la personne de papa ouais mbaté, mais obeta lisolo ya l'esprit derrière. Dans chaque homme il y a un esprit derrière. Il y a na molimo ya nimara mutu na mutu ndeto ala rabo. OK. Yo noza weza molimo ya nimara yo ngapela molimo ya nimanga. Yana bilo musu biso to salara naturellement yo lobi likamu. Mais il y a un esprit errant ezui likamu wana et amplifié ngo yo za contrôle na ngoti. Ouais. Papa mbaki na système na ya SAP. Papa mbaba posa ye question émission ba biso za $3000 entre lupango na lamba oponi abino sombi lamba. C'est le choix. C'est le choix de papa oui. Mais muto atalaki émission à la maturité. À qui au sombe lamba $3000 mana lupangote. Or la personne qui le disait lui papa Wemba. Il disait ça parce que lui il avait déjà de quoi acheter des habits à $3000. Azay déjà na ba mapango. So muto za ba mapango abi au sombe lamba na $3000. Yo za ne logote na azazoba. Muto azo somba. Eza une expression moto utilisateur ba vanité de vanité muto aloba ngo azara riche. Azena bomengo nyonso ya pauvreté. Azay pauvreté. Malobi vanité de vanité tout est vanité. So ngai na yo toza ba pauvreté o ba vanité banana ko zwango. Apo bana oloba ka vanité. O sera to la mataki na business class eza lo côté matana no business. Après si côté on ko mati ba business class. Vanité de vanité. Après comme na cancer moko boye vandi so na mbeto bina mata ba business class nga gucha tongela ngela mba ya nga moko mais siko vanité de vanité. C'est en ce moment là qu'on peut utiliser ces expressions là. Pasteur Marcelo est juste incompris et il a été maladroit dans la mesure où Congolais locaux la alingaka isika beuzeza ba sortir ba propos du contexte. L'erreur du pasteur Marcelo eza kaka potanga papa Wemba King Kester. Mais na mamono salobi et ya solo. Ce même papa Wemba qui a peut-être influencé négativement, il a aussi influencé positivement. Chege sans chef c'est le kopamba ye, encourageant ba chege etc. Ba saper ebele bazawa luka ndako saper asoma lupango wapi. OK. Asoma ndako wapi. Azana nini? Ok, bota ba saper na bana bango belé batanga ate. La majorité ba saper bana bango bazo ba diplôme d'état te. Très peu batanga sa bana bango classe. Au moins moi sine na zo bunda te kapo bana ta batanga bana ta balia. Yeso azui mbongo ekeni lamba. Ezo ne bato ba betaka ba jeu à Azaro na ba grand hôtel ba ngoni. Ba jeu ba casino. Ba saper ba lo ba to casino. Ba ko investir mbongo ne, c'est-à-dire assez message comme le la addiction moko boy. Yo za ne logo te nga na lika mazantomo. Nga na lika marque mo songolo pakala. Oza ne logo te. Le problème est que le pasteur Marcelo et papa Wemba bango mi balé bazaki incompris. Papa mbata ngobeta mambwa sap. Ya za na mbongo. Et puis bato poto ba osilika ba osexanga. Mais ça esprit pene bande ko animi bango. Ba kena ko yi ba combien de fois na ba boutique na poto pour lata. Pour papa Wemba beto lata to sapi. Parfait cher yo fotia. Parce que papa Wemba accepte so chic et élégant, il faut pour cher aux appels na so kitoko. Nchunga. Ka bangot. Mais Wemba il a acheté. Mais Wemba lui il a acheté. Et puis Wemba so a sombité azana ba fano ba kopese $5000 à sombelamba.
nde bazana non seulement lati elamba olinga bayembe mpe balobaka ya beta ba pièce ebele balela na nsima awa bakoma bamusicien batu te yo kasi basoutenir bacombattant pourquoi bazaki so bakofi bake poto bawera bajibe tout ça bakabela bango babilamba basombela bango biloko bagataka bamusicien bakabela bamusicien bambongo musicien ozonga bamusicien bazalaka so bauti poto ozonga azonga na bilamba biso so toyebi parce que so zakile ti fali moko boya quartier na to faire moi quartier na bino mwana ba jeune na quartier mutauta masina yo defelama na bandal jean na bandal body na kasavubu ketch na batete juste ka po abimelega et puis que le sous transport ke zongisa bato a poto mais baloba ba yina ba musicien pourquoi parce que ba ko se rendre compte que bato biso to za o kabela to za o latisa to bakita Kinshasa balakisi o ndako afali ati o ndako akofi ye mona atongi te ya kufela kolata bayembe na ba musicien asala kombo o babenga esprit à dépouillement c'est-à-dire esprit à dépense et lati maloba ya papa Wemba etamboli bongo ngana yo to na même mentalité comprendre likamute yo papa Wemba beti so asap yo comprendre que c'est que fona classer kande ba pièce papa mbalobi na sombelamba na ti jeans moi propre chemise moi propre mais ngana yo ki papa mbabi ba pièce nga fona ataka Gucci Louis Vuitton ya Louis Vuitton to na même priorité c'est-à-dire esprit on lati nga melati yote sikoyo il devient responsable de ça à quel moment parce que yenda lobaki c'est-à-dire biso to ko balika mo boy o ebité ko lancer système mo boy kei le roi ya lobaki nda commis responsable nango mais le danger est ça même que tant on peut constater que est-ce que la SAP c'est papa Wemba qui a créé la SAP? Non, papa Wemba ne peut ne pas avoir créé la SAP mais à comment le roi est responsable de la SAP dans la mesure où incite la jeune balatate base à la propre etc. Oyo kate baloba no JB oyo kate baloba wera baloba ka pona mamba bilamba c'est papa Wemba parce que après ça batu guana ozomon mais seulement il a été incompris bato bazara na facilement o balinga ko landala na makambu facilement allez ba se laisser emporter na mamba papa Wemba lobaki et comme ici aux conséquences dans le futur ya ngwana fanatisme ata ya kilelo bomoni nde balobi na papa Wemba suit bato nde balobi na King Kester et suit bato boye ba ke lobi ba na fali ba loba na ferry ba ozala responsable du système moko boye ba imposer qui à un certain moment to beta so wera na jibe bitumba ba na ko bima na époque wana so ba caméra ezalaka so to zen internet à quelle époque a jibe na wera neti lelo to ngepe to zana belema mais quelque part ce qui na bina zong sana no moi malobano mukesima soyi lelo to koloba papa Wemba Pascal Ansaki et kolata il faut kolata faut bon chic bon genre nengo choloba mais ils appellent à Batumususu en fait kolata c'est un choix oui c'est facultatif oui et à Batumususu à cause à ane na mbongo mingi te alata bien malinga peka la telamba solo ya griffe Mutumsusu ane ministre te malinga sanda kuna extravagance ba mona tous ces apports quoi canon quoi danger en fait c'est les choix je ne pense pas s'il y a un esprit derrière la SAP ça t'inquiète pas dans chaque chose il y a un esprit OK kobanga no tout dans chaque chose il y a un esprit so to bi petolo ba mambarolata ouais, sur Pasteur Marcelo, là, tu as un costume à moins de $500. Non, mais à un moyen, il y a plus de $500. Oui. Le problème, ce n'est pas le fait de porter un habit qui te coûte cher. Oui. Le fait de priver ma besoin est prioritaire à vie pour nous impressionner. Okay. Non, c'est exemplement que Dodo, moi, là, ma papa, pitié. Non, c'est exemplement. On est na boy. Ma fille est belle, balobanine. Eh, yo tu fille sans perruque. N'est-ce pas? Yo to la tarano ki to côté pour na la taranga ba pièce té nga na yebi na nga olata té bota la siko ba fille na nyonso ba lataka o ba tchara perruque chaque semaine ba fille wana nyonso nga na minito na vani na télémisi plateau soko yeda par na ngeza par attirer ça par abeveza ba ba na nini bango bazana matière on n'a pas les mêmes priorités bana mama na koka pe ko sambo na sali makam na nga oyo na somi pe perruque na prouver no ke na lata perruque ko
nabi saka to la ke États-Unis na bunda nga pe la saka nga pe na orchestre olo sa no projet na yo olo sa projet na ngai ozomona nabi te obomi donc projet na po c'est baloba na nga na lata bien te nga pe na lata yango ozomona so ba komo ka sa pe ba BBL. Pitié. On n'a pas les mêmes priorités. Ouais. Tout ça, c'est quoi? Esprit à convoitise. Esprit à kolula. Esprit à envier. C'est un esprit. Un esprit. Parce que si on est disposé spirituellement, si on est parce que vous êtes disposé, tu pries et puis tu connais tes priorités. Ouais. Tu ne te laisses pas manipuler. Baloyenge bato yenga baninga basala nga pe na sala ozana ngote parce que ozana état d'esprit mususu mais so oza déjà mutu ya bilula lula mutu ya convoitise mutu ko envier biloko baninga bazana ngo o sepela na o baninga bala ngoto ni yo pe nga pe fokaka nde bato ba se retrouver na mambwana ozomona donc pasteur Marcelo ko somelo on a $3000 ana mbongo batiaka badim papa mama mutu so za chef d'entreprise to comment azana recette il y a $500,000. So on peut va parler de la dîme tout à l'heure. Donc de la part de King Kester et Menea. Pour la King Kester et Menea, encore une fois le pasteur a été incompris. Oui, King Kester a un boya bateau. Il y a des a loté. Moli m'a boudé. Mais écoutez ce que le pasteur Marcelo dit. Pasteur Marcelo lobby. Molimo wana robo ya King Kester wana tozara na to comme boya ne l'autre robo ya te. Non mais koboya en quelque sorte c'est la tétutesse quand même. Non il y a un boya na ninga tétutesse un boya na ninga orgueil, ça dit nga na King Kester mené ba banane. Tu vois? Na ninga musique. Na ninga musique et kenda bongo. Ezaki manière de faire. Chaque artiste na biso a na personnalité na e. Qui est? Kofi aza na personnalité na e, ouais aza défini mutaba 12. Kofi Bazan est là, on est bandé à définir. JBP ezaki papa yoji tout ça là zeda babakamne misous. King Kester azena bakiye na ye moko borepe azaki na chacun a son style. Mais maintenant bakiboye wana ya kibonga ya ba lote wana. Au fait, batumsu ba adapter on ndenga mabe. Parce que Marcelo lobi to copier ata o ya malamu. C'est-à-dire botala ta baninga braza kaka bo copier ata rapport à braza. Ete esia ozoboye. Yo ozo sala ta lo kwa baninga yo ozoboya nyonso. Ne loko eza na avantage na yo. Nyonso na ni molimo King Kester. C'est-à-dire c'était une façon de dire que nous sommes dans molimo ya komi mona, tu vois. Mais lui il a préféré prendre l'exemple de King Kester parce que voilà. La partie il dit que King Kester n'était pas un bon chanteur. Moi je prends pas ça en compte, ça prouve qu'il ne connaît rien de la musique. Dans le même temps on a cité bon on avait exemple à Moussou à Yébité. Parce que tout le monde a que King Kester a un mauvais chanteur, il a une erreur grave. Surtout autant un grand chanteur amour surtout autant à King Kester. Mais est-ce qu'un pasteur a le monopole ya juger un musicien ou un musicien ou est-ce que pasteur a un monopole? Et là exactement que ça a un monopole, c'est là ça quand même mandant le batté. Ayoka musique à King Kester erné. Déjà que juger artiste kaibo mbaté c'est ko yoka kai. C'est ko yoka kai. Et là la chose ko kazo ta yoka été ay mambo King Kester te o lo ba n'importe quoi et ça pozo ba King Kester ebo mbaté. Oh ata to bito sa guerre à musique, mutumo to vanda na kiti. Bon lo ba ka fallait mba no autotune. Mais King Kester ba classé était côté ba mauvais chanteur. Donc hier akope sa ta vine ninga zana na ndimi ku te ka akope sa ta ba ko benga ta lo wa coach na majabu rafiki ta ya bana. Bon, ben attends le roi coach na Rafikité parce qu'il s'y connaît pas en musique au fait. Okay. Peut-être qu'à Yoga moi King Kester vite fait une fois pour na bien te. Or, est-ce King Kester peut-être un chef d'œuvre. Ana banze moi boso yoki et tikio sans voix. Ozomo aïben ne kuma manda olobate. Mais côté orgueil, ils en a kata aden na biso ba congolais. Totam molaka nango mikonyo sotoliko boya batu pour un oui pour un non. Na uti olobano ni bandelia. Yoku to ye. On dit mais lobi baninga bosali ki elo akitoko félicitations. Mais yo au mona kaka. Batu na ba commenter akitoko te ezelo côté wana su banani wana su nini bosala mlo ka sikate batu ba sala go déjà. Des mères table haute et pas Franck pesa ka table haute. Oh ba salo ba kiti ya Thierry ezalo kwa ya Vincent. Oh ya beve ya kwa Top Congo. Ba luka ba ku Skyrock te. Poso ba bi Skyrock ba mo nde ba matisi yo ba comparo ka tala sous na radio moko boye te pas Top Congo.
ozomona c'est-à-dire ba olinga kuta ta ko pesa ngo valeur te molimo aboya au lieu ko miloba baninga basali boye nga pena créer espace na nga bien et l'homme so peut-être ça la que to yamba ba invité de taille te moi te alinga yamba yango mona justement so to bengi mutu na lesa na émission biso ya kesika na ça parce que ba yebi que to na bisika ya malonga ya oyamba bango te mais to comme ça bisika malonga to comme ko imposer bango pourtant to no proposer ba contenu papa maman nga na yoka boso na politique combien futaka pas na pour aller en émission biso toze lo maman biso toze lo côté tout ça pourquoi parce que peut-être toze na ba cadre idéal te toze na ba émission mo boso pas ndenge nini te so to tie maele boyena Sarah to la yaka no to ya m'inviter mo biso maena plateau na to vandi papa yo po benga demain to ça l'émission mo boy be fait kuna c'est dit to matisi ba chaîne na biso to comme appelle avec exigence penza que neti toi électoral là ba député boya ba kateli biso pe moi pas tato ya mais to c'est moi na mai simba tu vois tout ça c'est ça même mutu so boya kaka parce que de l'autre côté non to avancer ndenge ni so photo boya o nyoso baninga ba osala. OK. Restaurant chez Franck Poutou na France wana donc babi cadre mon kitoko kolia à la bio à la congolaise laisse tomber donc bobeta tour wana chez Franck Poutou. Réaction à maman Amazon. Kolela papa talela ngai bana bazolela papa na bango batikala a craché sur tomba papa Wemba. Oui. Bon après maman Amazon a moi si à papa Wemba. Oui. Et papa Wemba c'était son ami, son tout en fait. Son bras droit, son tout, tu vois. Donc c'est normal quand se sentir vexé, kalela. Ils ont des bâtiments li ple moko boye et tout ça. Mais on a pas le fait qu'abimi libanda pour nous là pour ça. Au moins à un moment donné ça batum souffle tiens bon face l'eau moko. Pasteur Marcel peut-être qu'il a prêché sur une réalité, mais il n'a pas vu les dégâts que ça pouvait causer. Voilà. À mesure qu'il était gravité le Congo qui est coma. Parce qu'à travers yango pour qu'on la salle passe ça on va salara le plus facilement. Ba fingi bananaï. Ba choqué nzela mon coussé. Omoni po awe ezara bongo po muta choqué on za mukuse fasi ba papa na yo mama na yo mwana na yo c'est-à-dire so ba tendre ngo te ba mona onde ba zui te ozomona naza sûr que mutu no so abota mona na eloko mo ezala quoi malformation to même na albinisme o ezana ngo défaut te mais a olinga te bana na bazaka na du mal ya ko intégrer ya ko s'intégrer na société peut-être bana pasteur Marcelo ba s'intégrer facilement pour bazaba batunasi mais là mususu bana bandunu mo ba quelque part ba kokata comme ça bon libanda te yoka moi ça uchi obota memela moi na ndundu et c'est que moi na no yoboti il y a des femmes qui ont été traumatisées à 6 mois en été pendant 6 mois pour ndundu il fallait psychologiquement ba vandise ba solane ba faire comprendre yango papa pasteur Marcel a été maladroit et même quand il fallait qu'il s'exprime pour nous faire comprendre dans la communauté que Nazam na tei na mose na nzambe on a lobé et cause peut-être libako pour na batu mususu en tout cas na ba qu'on intention ko nuire te bozango au premier degré te ba ba betsa me libako bolimbisi ezaka réalité ya to prendre des messages na zuna sima parce que Marcelo ya lobi j'assume après ko ça l'émission zo loba que ba fingeneti ba fingie wana te ya yo qui passe pour na bana na peut-être nde ba fingi ami tout na mwasi ya Wemba Amazon à vivre information en ndengeni na matoini obeze lo mususu yo moko tango yo ki ngomoni grave te mais tango bato ba komi ko expliquer ndo ko mona ngo grave peut-être que tango bimaki ba Wemba dio ba mona ki grave te tant bato ba comment réagir allez zaka beti émission kuna beti émission kuna beti émission comme c'est qu'à toucher point sensible parce que en fait les termes exact à critiquer ba mort voilà. Devant la dans la veuve ya King Kester par exemple à ça ka moi simple texte avant dinae au moni ke batu ba kepe na ngamba King Kester te po moni ke ngamba King Kester batu ba na bona moi la femme abala déjà et tout ozomona mais maman Amazon peut-être batu bazo ya oloba maman vraiment papa Wemba et zongi c'est peut-être bambilo musuna mutu mais moi j'aurais pas souhaité kabima fa avant na ndaku que le pasteur Marcelo en tant qu'homme de Dieu peut-être aille verrier pour réparation avant d'attendre quoi naie pour nous garder dignité naie quelque pour batumsu comme maman Amazon pe loko bimeli libana ya ngwana penza et loko leleli ya ngwana pour ngapta ngazolela era baluki natane lo na mona tama ya misute mais tant abanda ko loba na politicien wana azaki na ngongo mutaolela bamusu bakantika yo sala buzz
etc., etc. Mais après, moi, je comprends sa réaction, elle est légitime. C'était d'abord son mari. C'était d'abord son mari et Moutaro Zanabama Bene Nyonso, mais Olinga Kapre Liwa Moutouana et continuer. Aux monde. Tu n'habites pas signé au Bana Mobutu vivant continuellement. Papa n'a pas sala pour Namboka. Papa n'a pas détruit Zambok. Tu habites. Peut-être que Bana Mobutu même dans la même situation. Bakura digérer Liwa papa la bangote. Donc voilà. Pour conclure dans le dossier à Pasteur Marcelo Demer, est-ce que peut-on dire aujourd'hui que artiste musicien baza cause de destruction à jeunesse? Oui, artiste musicien baza cause de destruction à jeunesse, tout comme les personnes influentes aussi. Parce que Moutounion soit influent, azo ko exceller dans le domaine moboué, azo le roi miroir pour n'abattre mon sous. Donc acte azo posé et peut influencer négativement jeunesse. Donc on peut cet exemple. Pasteur Tozane Denis Lessi. Pasteur Denis Lessi aza modèle T lelo. Pour apparemment bosani que ils appellent bateau ba détruire jeunesse na ba vie à bateau na ba famille à bateau, ce sont de pasteurs. Voilà, tu vois notre autant exemple à pasteur Denis Lessi aux monde azap modèle à un certain niveau parce que ce autant la n'engeni pasteur faut se comporter, c'est pas le comportement qui nous affiche sur la toile. Et après na ba chanter musu pas musique gospel bazaki zaki au cœur ba scandale bazapé ba exemple était pour la jeunesse à un certain niveau et zape na ba musu ba politicien ba publier ba on a drapeau chef de l'état na sima ba zapeka ba modèle c'est-à-dire soto bito kenne na ba domaine nyonso ya vie to tanga ka ba musicien te et ça na ba to belé ba impacter négativement et surtout ba pasteur et ça la ba comédien lelo tozana ba orphelin et belé to na ba chege na nzela ce sont des à cause de ba fausse prophétie et puis oye na prophétie à famille à batu ye batandenge ni ko mema yango. Allez, au PC de n'importe quelle manière. Et loco est comme le pasteur Marcelo, il faut servir tout de leçon. Bon comprendre qu'il y a des familles au Bakabwana Boué. Prophète mon boisu message. A memi yango, nenga me apesi yango kandi ba pesi ya papa wembabo. Parce que les familles ont la maturité te pour comprendre likamuna nengo peseli. Oka oba be kanga mama nanga ndoki. Non, peut-être qu'il y a quitté. Peut-être qu'il y a un esprit mon asimane des autres animés, sorcellerie inconsciente existe. Mais aussi maman na oti à l'écart. Au bout sen kendo kiwana, so ka zena besoin bomo, anga kanga makolo. Anga tiko kuto vivre te. Yo zo bima ozo zwa ozo salabwe. Et puis même si akanga kyo ya solo, so azaka ndoki, ato pousser musika no. Soit nga luko or luko kaka. Il faut siko ba elonde stratégie ni nya osala pour combattre mal wana. Ba pasteur rebelle baza à la base ba enfant de la rue, baza à la base ba chèque. C'est-à-dire moi je peux pas dire seulement que c'est les musiciens mais c'est à tous les niveaux. Le mal est à tous les niveaux. Même biso bato to na ndia ba média oyo. Na ba TikTok oyo ba c'est-à-dire des personnes qui lelo ba fi ba komi na ba BBL, c'est parce que tout le monde a comme quand c'est-à-dire nous influençons les lots à cause de la BBL wana moi zo mi loba yé pe kuta za nene logoté. Ake sa BBL, c'est nga personne na salle na buzoba, na zuma mbongo, na roke ça la BBL. Tandis que les conséquences sont réelles. Est-ce que baby non que BBL aneza chirurgie esthétique, il y a plus dangereux. Ba tu ba bien ngoté. So baby batala combien de personnes ba kufa en opération BBL. Et belé ba kufa. Et puis rataka, isimba akate. Mais ozonga neza wana bazonga ka. Ba opérer sous bazongaka ba opérer sous ta ezo vanda en fait ezo concorder pour mutu soka azo ko la pe na munene peut-être koki ko ya na ba forme etc. Et puis ba pota na soki s'infecter c'est grave. Oui. Na vanda qui a de ça 2 mois youtubeuse tiktokeuse moro bo influente ba ça que BBL loka ba ça ba vidéo nyonso kaka azo l'accepter ba vidéo neni azo ko se tordre de douleur malgré que temps elekaki je te dis tiens ko kufa akoki ba douleur nango te babeta lisolo te après opération basala rabo ozomona. Voilà, merci beaucoup de mère et puis obi ke BBL wana e bomi jeunesse bon opération de chirurgie esthétique et celle que batu ba perdre confiance na bango, confiance de soi batu ba kolisa nini complexe mutola mindi mandenga za
eza sous facilité yo komona muto ya ka finga ka sara tala yo munene kuna o finga de tala mukuse muto ke sa bibi c'est félicitations ma chérie oh vraiment comme bien c'est quoi ça qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Je préfère 1000 fois quelqu'un qui garde sa morphologie ou abotama nango ou kola nango nde bango ba plus belle créature. Est-ce que bato bazo ba ke bato ba sa ba chirurgie esthétique à la longue mibali babando pone? Parce que so mobali aza na mbongo te osala o ya osungo sa suivi. Et puis comme un toxique les loso solicita yo moni simbi lo bose sa tolo lo bose sa zolo lo bose sa munoko. To yeko sa bana mso ba ko s'assumer. Merci beaucoup de mère to kotina étape il y a scandale ami balé il y a pasteur Charles Bokechu alias Bameko non dicen. Ba pasteur ba komba na makomba ba scène. Wa ba fan église na ba couple. Bameko c'est son nom. Mais bazo benga nom du scène. Kasi ba fan na ya za ba fidèle tonde la plupart epane ba fan. Il y a une scène, un nom de scène. Donc, exactement. Podium, tu es un podium. On est cher, on est en estrade. Ils en ont comme moment. Est-ce que le pasteur va te et comme il scène? Scène. Ce qu'on va dire, fan. À faire détournement de 2 millions d'euros, il y a pasteur Charles Bameko. Homonyme. Na lobano likambo tango banda biso sela be miso ba finga biso ba lobana biso toza modi ala kela biso mabe ba journaliste nyonso bato to saki be miso toza modi ya pasi ezani tango to sela be mission to pesi ba conseil to bi bandimi na ebati ka otindele ba mbongo parce que ça va ressembler à du blanchiment d'argent. Ouais. Bato musu ba lobi eza parce que déclara ka ba taxe na été. Pasteur Charles Bameko notine de la vidéo wana na montage bako illustra ngo aye ko sala droit de réponse natala nazana Pasteur Charles aloba boye nazata na problème na justice té oui et bambongo bino bozo loba nanga na détourner 2 millions de dollars. Il a parlé de 200 000 wapi toza na 200 000 200 000 on les a payé ngate eza ya yote eza ya somandako alobi yo le muso simba 200 000 te ngwana abi makambo ngo bileki na réseaux sociaux utindi na église pour ne ba nimnende ba bimisi yango libanda abi na lakisi compte bancaire nanga na frère moko amoni kutatelo a malongi eza na kati pitié pasteur akosi biso du haut de la jusqu'à ces points sikoyo le parisien o ezali si tu epesa ba information officielle na oki ba fan na pasteur Charles Bameko ba olobake o congolais mususu akenda ki kunanda ki kopesa bango information yo bokanisi bomoni o lingala facile bomoni ngo page nini actualité people awa oui osoki 100% polémique soki ba moni ngo ba page na biso ezala raso komeli o PC matière à publier sans qu'on vérifie biso bozaka soki biso na poto makambo sa makabongo te keba na poto osaka na tele les parisiens comme besoin information na nini na ba détail yo ba pesi wana heureusement que bimi kuna tant biso to bande ko loba to koma ki ba enfant maudit pasteur Charles azwa micro ya oloba ba pekisi e koloba aza sous contrôle judiciaire ba pekisi e koloba à côté à l'issue ti procès na janvier alors ça na janvier. Moi, c'est ensemble comme receleur. Ah oui. Association de malfaiteurs. Et puis, elle n'a même pas épouse. Kuna ba commis sa compagne. Na lobby mon français, on va expliquer bisoli kamba sa compagne. On dit compagne. Eza mutu oyo babali légalement te po kuna ba yebi mariage civil ni mariage coutumier te. Kuna ba reconsidérer mutu sa femme lokola muto bobala nina e légalement bandimine balobi azwa ki ta ya okebala légalement te ndo moni mundela komi sa compagne ya somo ezaka tangu le parisien komi ko sala liste ya ba avoir o esali total à 2 millions to bete ya lisolo 30 000 ya boy be ba héros 30 000 ya boy 30 000 ya boy babi ba sapato ya pasteur Charles Bameko $130 000 à l'obi na bango c'est son péché mignon. Donc ça dit yo nengo zawana obeta ka kayu na yo ya pasi
na samalili ozoya kobundela pasteur Charles lokola neti nyoyo finga na biso o basali na nzambe baloba makambo na bango te balobi yo so sombela papa na yo sapato koki ata $1000 pasteur na bino o esika bokende o ayebisa bino eza 200 000 pour te eza 2 millions balobi basapato nesali $130 000 oza ono sosali 20 ans na poto so okalkule bavoir no nyonso ekoki même pas 100 000 ekoki te. Au lieu pasteur a fait une explication. À cause de la maman rebelle parce que c'est pasteur. Bah tu battles la de partout dans le monde. À na bandimi église, na bandimi en ligne. A déclaré bon on te pourquoi. Bah lobby ba bon on est oya le qui pour na association et comme pour na bien privé na yé. Donc c'est une banque à Salango na combo association. Mbongo ba virme kota kaane belé l'état zo considéra ngo eza mbongo batu ba rotia pona ba don caritatif nzoka na o makambo mususu yo ko imaginer que mbambila ba kotele na ndaku na tongo ba kutie na 20 000 euros en cash et puis 46 000 euros ya ba monnaie étrangère c'est-à-dire ba dollars na ba ninyo ba livre sterling et ça lit 46 000 euros. Donc il y a ça là na poto hein, il est bien hein. Ah ça ndeni. Ce qui nyo so ba kosi, siko a justifier ndeni mbongo za na. Pour na poto ko na autant de liquide na ndako te. Donc abande ko mona ba msusu ndeni a ko place ngote. Tango ya Kinshasa, c'est que tango akite Kinshasa bo seka kitaki na bambongo Balobi po baloba ki akite na bandimi. Aya kina mbongo. Lem so simbise ba babi wa yako louer stade. C'est ka simbise boyo simba toka ba comme aéroport ba pesi nyonso. Donc c'est ka kimse musuboe. Ayo kebita yo fungola compte mususu awa. Yango ka ba musuba zana ba compte mo boy na Suisse. Azoka bazo benga ya demain botika nanu aza musali na nzambe pasa masopa musali na nzambe Joël Francis a musali na nzambe Mike Amba musali na nzambe mamna ba to loba ya yepe to loba to mona ouais au lieu bon matin na prière botika musali na nzambe bozana kata distraction est-ce que un pasteur ana droit ka ya oliamba monga bandimi ya osala en église ana droit ya osala musala tende za bato balamuki na tonga betika nde papa ro ya kendara musala salaka pasteur a ko travailler. Au fait un pasteur peut travailler, tout dépend de nenga organisateur nae ozo mona yango mona ba pasteur mususu basala a créer mo entreprise nae mususu wa kenda ko landela en dehors ya mbongo ya badim. Un pasteur peut travailler, mais il faut savoir que l'œuvre de Dieu, c'est un travail à part entière. Il peut vivre de ça, pas au rabadim, ni mes ayet. À quoi vivre nenango. Mais comme bon oise loko ya kekenda, ba ni peut le église ko kwe. Par mesure de prudence, ba dim no sozo sala et loko. Sala activité ya yo. Otongi ba boutique na yo, neti papa Roy boy. Ana maja bukabu. Ana ba entreprise ne muso belé ozomona lelo ndenge eza boye soka tiki ne ki pasteur abilo ya tiki po bandimine ba oloba jamais que ba aviva na mbonga ba dim na bangwana non asalara déjà azane déjà bien tu vois donc ba kokosala ba activité ba faire tourner mbongo na bango il y a passion ezalik ezo sala ngeza ke au sentir que Congolais qui va na poto ba se mettre à niveau te obi que pasteur comme on est nan Bameko lobi na ngwa église bandimini bakangi photo bino boloba ki ke bakangi yeyo bomoni ndenge sopi bino biso te muto bi ke bakangaki le parisien le lobi ke bakangaki azaki na garde à vue et garde à vue eza prison éternelle te babimisi aza sous contrôle judiciaire on nzamba confondre biso te soki nzamba confondre biso bo senga passer amna te oui. Bomoni te que magasin une église a tema kanka maboko frère na suka komi koloba oh non vous savez les diables botika koko sa diable makam papa na bino a déclaré ben poté bakangi na balikash na ndaku bino bopesa mbongo boloba ya bo po balobi banda 2009 balobi ba poursuivre pourquoi pour blanchissement et puis babe aliara RSA pour manque de nini pour abus de confiance na soki pour eloko moko boy ateya loko biso satana konzamba confondre biso atea olebo luka bo comprendre na détournement maman mora lobi
Pasteur Charles faki ba azwa ta parole si ma micro na suka alobata quelque chose parce que makamu mutu na lobi na suka na o démon ezo rassurer bisoté. Mais on a droit aussi ma micro te so aussi mi micro ba côté prison. Ba pekisi il est interdit à reprêcher. Ba pekisi côté ba pekisi ko sala activité nyoso donc yeso une église face à lokola mundimi simple pour Aosamba na janvier et la faute revient au pasteur. Parce que tant biso to lobaka ba finga bisoti or jour azo ya lobaka ba sirène jour ba kezaki 200 000 et non 2 millions à cause opportunité to sorcellerie communautaire biso ba démon to combattre pour nous mona nanu au fait à l'instant où vous avez ces propos là du pasteur et la réalité est qu'on rattraper bino na page wana o est publié ce qui site wana est publié information na boza batuma ku fait boza non conscience bo banda ko se remettre en question bo banda omi tuna erreur na biso to commettre ça na niveau nini pourquoi le pasteur nous a pas dit la vérité depuis le début pour nani pasteur a kosaki biso et le qu'on a beaucoup loba ngote que pasteur a kosi boza ka on distraction au moins ba pasteur ba distraire ba ndimebele soka okika ndoki sorcellerie de au monde aka qu'on dirait penza dans fin du monde. Sorcellerie ngo ekanga kaka bino bozala kana kindoki bobimaka na bomba satana te mutu atanga te mais pasteur oyebisaye bakanga musala na o na famille papa ausala na mukandani yo talise sorcellerie famille ek bloka et pas sala te ausala na nini mutu aye poto azoluka ta tendeni baluka bazwa mukanda babeta kayu réflexe na liboso ezalaki na zoazemi na bota na koma femme seule. Comme ça, on va vivre dans le monde de l'État. Allez, nous avons besoin de l'Obanaye, Moussala n'est pas kangi. À cette intention, on salate. À la chaîne YouTube, à ça, la analyse dans YouTube. Pour nous, c'est tout. C'est tout. Nous avons un niveau intellectuel. Et ce bon ben, azaka pasteur, azaka évangéliste. Mais on est vrai le roi pasteur. C'est vrai le roi pasteur même temps où on va investiguer ba benga bandimi bazaka ta na même réponse té pourtant ceux qui ba yé jour ayo kaka likamwana conscientiser bandimi de bouche à l'oreille ba ba comme langage moko ya kosi bango sera délivrer batu yenda délivrer batu a délivrer batu récompense na yende ba tchela ki na banque bandimi ba bi zambongo ya ba veuve na ba orphelin. Tango fi wana abimaka lobi ke bakanga ki nyonso ba gelé ba compte na ya boya kiti. Mais ba compte na nyonso za gelé pour des mesures d'enquête. Oui. Donc peut-être ozo vivre dans ngo za o abimisa ki en Kinshasa. Oui. Ozo mo. Moi si pe bakangi. Oh. Moi ça za receleur. Association pédagogique comme receleur. Des malfaiteurs. Waouh. Pour conclure na sujet na biso na affaire ya pasteur Bameko to loba ke pasteur Bameko asa dans le vrai ou dans le faux. En tout cas ngai na noté l'ité à moko ya pasteur Bameko est convaincanga. OK. Donc na koyeba te so asa dans le vrai ou dans le faux. Avec tout ce que tout ça na on a. Nga bato ba s'attardaka sur les combats spirituels au lieu de sauver les âmes. Bazaka na combat. Bazaka na kata combat. Moi je ne prends pas ce combat là au sérieux. Parce que j'estime qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on a combattu et il y a un temps où on a délivré, un temps où tu dois travailler, tu dois chercher ta vie. Et ça lié ni nyango ya makasi ya lolenge nyo bakanga yo na nyolo ya satana ya libela. Moi j'aime pas les gens qui retiennent les gens dans ça. Le combat spirituel existe aka. Totambolaka na satana tous les jours à combattre biso, mais okoko za na même type ya délivrance te vie na mobimba. Bako te rabino kaka autour ka ya combat spirituel te. Mais maintenant comment sauver ton âme aussi pour aller au ciel? Comment vivre en société? Ba si wana o bakenda ko vulanda ba prière pasteur Bostre. Baza combien internet bossa ba dégâts. Ba bana ba lia ba famille na monde ba fingela pasteur Bostre ba tout bon. Bato baza ba réel combat ba na temps ko fingela ba na réseaux sociaux. So retourner aux un combat. Oh oui, bah t'es qui biso makamba ba combat combat ça makasi, d'accord. C'est à quoi ressemble ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie au fait? Au sala nini, on va na neni en famille. Famille no oyo kangi ba ndoki ba se comporter neni na yo. C'est des ça ba no comme isu na minto ba ko ba ndo silika. Alors silika po ba kanga ke ndoki ne loko ayebite. OK.
Au moins Kevin eza malamu te, yende mutu mabe, ayebova na batute, akabaka te, aza moté à mabe. Mais yende mutu s'attarder na ba combat spirituel, soit disant famille eza bondoki. Talaka nentaka ne bo finga bat na réseaux sociaux. Eh, biso za problème te boko matin na prière, biso ba kouk toujours au poste. Batu nyonso basa maké la bon balukanza basote. Est-ce que ba mo baza tan attend ça 5 minutes de prière? Jamais. Bozaka des live en live, des TikTok en TikTok. Allez, il y a une bonne facilité pour commenter parce que muto aza na Saint-Esprit na katini. Alors c'est un discernement, il comprendre ma kambo nyonso. Ngana ko douter na appel à pasteur Charles T. So nzamba benga e gloire à Dieu. Mais so kazolia na mutu ya bandimina e nzamba juger. Seulement vous devez savoir que poto et loi qui chasse te. Kuna loi et contrôle la taxe il faut qu'on fouta. À se mettre en ordre un point un trait. Bon et puis bon lo bani babi. Ngana saka live ba lo bananga oh biso nyonso zaka transparent. Ba numéro de compte na biso zaka wana. Même l'état français lobby atia ba numéro de compte na et défila ka po ezwaka ba mbongo. Et là comme nous normaliser. Aux monde. Et c'est parce qu'il a mal géré. Pasteur Charles Bamikwa atonga déjà orphelinat atonga hôpital. Mbongo azozo ya orphelinat. Atonga ata elo côté na Kinshasa. Vraiment. Basala ka quelques dons. Pendant que l'église œuvra comme ONG, le quoi Asbel na poto et l'église nous sommes na basaka ba action na Kinshasa. Bazana bopito bazana babwe. Pour ni ba inquiéter ba pasteur ka yenda za combattu. Ba pasteur so bazana poto ba inquiéter ba te ka yé. A tout na ba pasteur on a combien de combats ba kutana na on ça dit parce que bazaka en ordre té. Oui. Pour ni ba pasteur donc dossier administratif ba comme côté sango milimu mabe. Non, quand tu n'es pas ngana kama bato bazara awasambela po nzamba pese mukanda na ebité nzamba okoma nanyo na mairie akomi mukonzi asali mukanda akomi sarato la non poste non sarazo mukanda yango je ne sais pas. Mais ba pasteur ba okoti sa bandimi ke mukanda nzamba opesa yo comment sambela nzambe poto nanga ozata na passeport. Regardez un peu comment ba chrétien ba komi na niveau de naïveté na ebité. C'est triste. En tout cas, demain, on court derrière les temps. Je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Bandeko Balandi, on a deux sujets autolobés. Liba retenir ni. Ba retenir que la vie chrétienne est d'abord yo. Au rose à chrétien t'es pour un pasteur now. Mais il faut d'abord aux anna nous yo mona nous chrétiens on dit mais l'inzambe le quoi mon continue au bikizipe. La chrétienté ne se crie pas, c'est une vie. Il faut monter constater la vie nos causes vrai chrétien, pas ta manière de vivre en société, manière dont aux anna battu. Manière dont aux anna battu nous définir un vrai chrétien. Un vrai chrétien c'est pas celui qui jeûne tous les jours. C'est pas celui qui part à l'église tous les jours. Et ça battu nous soit kenda route église mais un meilleur comportement pour les chrétiens belo ba kenda église. Babi la vraie religion c'est d'aller assister la veuve et l'orphelin. Yo combien de veuves na orphelin qui na hotal. So okuté na veuve mon nzela pardon na mone moi si moi mukolo ou esprit mabe et oza tata moi si na biso wana abimelinga na longia moi si moi mukolo aosenga ngambongo na pesa mona bakanga ba vie na ba kanga ba chance nanga. Or peut-être que zaki bénédiction aux $100 na préféré que paie sa pasteur ou aza peut-être na milliers de dollars na compte nae. Pourtant en donnant même à un orphelin ou à une veuve on multiplie peut-être la bénédiction na yo. To conditionna offrande na mitou na biso oncle biso mo azara na église na moment boy quelque part na lemba jour à déménager pour kende na monga fula. Est-ce que que pasteur na bango c'est un problème? Et puis c'est ko changer église te bo c'est ka banoti na ka dim ou bien bando ya ka tikuna. Et puis c'est mais pasteur nga changer na ko musika oti na neni. Oh non, mais oza mundimi nanga ngam na selo ba prière rebelle le so ba porte fongwami. Yo ko ba na di mana to ke pesa ngo sika mususu etc. Ozo mona ke ba pasteur même ba businessman. Ba tala ka intérêt na ba. C'est dit so ka yebi déjà que yo eza ba genre maté mo ozo kanga bino. En maintenir no vandika wana akenda ka na logique wana. Ozo ayo zo ke ko pesa mutana ba milliers de dollars mbongo pendant ko aider pe orphelin la veuve et pas mboli opé. Ozo mona et au gros $100 au préféré tu n'as fait moi fingelo des mères pour l'inga des mères mais $100 à nos gros sont balos on a borfelé mon balier donc une façon de dire juste que de prendre conscience il y a vie chrétienne na biso to changer ba marche na biso et ba celle na nzambe s'il vous plaît bozonga na makolo yesu penza bozana au besoin business est commis trop
business ekomitro mate ya penze ko ozati lité o ba calculer o peneza lité ya business oza ko lité ate na lola po babilo musu ko moté ya biso lité ya seulement d'argent Galate 6 kutu bayoka soni na likambo bakoma ko sala période mo boy bat bana mabonza $100 bana bat bana mabonza 70 bat bana mabonza 50 et si là parce que bat balobela ka bango. Merci beaucoup de Mère Nyangi, merci na bande konyon su bolandi biso, partager émission oyo, like, tikela biso pe critique na ba commentaire et resunga biso to yeba ko améliorer musa na biso. Un grand merci na ba meilleur fan du monde, tokutani mbala sima na émission mususu. Au revoir, ciao.